Dino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mboka ko swa kende donc yo leki fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitantin, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, dans des connaissances, on a plaisir ma casse na CPI, enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont la Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, tout le monde sur la télévision à TNT, décoder à TNT, nous l'avons dans Boss Brother TV. Mais, bien, nous l'avons raté, Saint Thomas, collègue dans la Bordeaux, il m'a pissé la sucre. Salut, c'est Rock Boudou, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. La CP la rassure qui nous mon ami vous apparaît très beau ça là moi bien. Doyen papi, doyen papa love merci. Joe Kambila merci. Chris m'envoie ma merci. Baoto merci vraiment na sepeli mingi ndi na moni biso suzo ndenge bokoti koti na lero na d'habitude na bandara lero te mais esengi ka to sur la moi muke fala ki na ba pasteur abisingai leur ikoka ki église moyena yambe zaki souste Brigitte Anani Désiré Kassongo, Belinda Grace, Massamba merci. Yango esengi ke na sala moi live oyo ezo tungisa pe moi ba mémoire batu moi mitema ya batu. Roger Bolé ba merci venanga. Olinga otika petit na ote. Sandra Bola merci. Et bandiko na ngai oni su bolinga ka site na mino ya panda sangwa Congo bolinga ka Edino Image. 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Les véritables diamants noirs José Leumba, Bibiana Estrella de Bordeaux, Franklin Iboula, Mbolo Kombe, merci. Le moti karanga te bisa langa plaisir so na monio bali nonga ngakutu bwakisela. Yobi kaka. Bango so bwakisela mais yo zala kananga penza merci vraiment. Na sepeli na ndenge na monio susulelo apparaître ça linga bien. Et ça linga bien papito Kindudi Kindudi ske merci bana lemba so solo na pesi no mbote passe boali to zela ka deuxième événement deuxième édition za quand pour pesa biso pour to yeba deuxième édition za ka venanga Roger volo venanga Roger moi lemba solo ve Roger to zela bino deuxième édition ya bana lemba exact champion Magouche merci vraiment champion Magouche. Tous la la deuxième édition bana limba exact décembre puis yango aussi là bon tu peux sur en été tu peux petit mais tous la deuxième édition ya bana limba merci love verdi ah merci Kumba Makassi merci Blaise Mafoui là merci Jeannette Malangi ici c'est Paris atika Edino Image talandanga partout Jeannette Malangi merci vraiment na sepeli mingi mapozo kere atika Edino Image te na yebike Belgique eleka kitoko makasi merci vraiment souci nanga na mitungisa mingi na poko lelo funa solo la kana peuple congolais aussi ezaka masolo ya mboka masolo ya biso masolo ya bino ya ngai ya bandeko mususu to solo la moi muke pona artiste na biso vu de loin vraiment na lingai to solo la moi muke pour artiste na biso vu de loin tozomona ba publication en ndenge na ndenge ba publication zebele vu de loin akufi vu de loin azali vu de loin akufi vu de loin azali alors elo ngala osenga kaka tozala pe na ba responsable na bango na ndenge ya poto bazalaka cela veut dire tant to lobi ba responsable na bango na ndenge ya poto bazalaka tozana ba doyen na bango neti président Gianni Fay mapozo ki remercie neti président Gianni Fay tozana président Molai tozana ba Ali Sala Salaski tozana président Devos tozana président Mimi tozana bango ebele oh to ko zabi ba nouvelle et pas ina bango Serge
merci. Vraiment, les Cambo ya ndeko na biso vie de loin et ça la passe mingi. Bola la bolamuki vie de loin akufi. Bola la bolamuki o ezana ngolo kuta mais au juste na ote kolanda émission mokolobi irsela kote na landa ki émission mokolobi o ezala ki bongo producteur na bango na kombo ya Mi José Mabilama. Mi José Mabilama mwana ya papa ya solo solo mwana SKK wa sali trop pour na ba artiste et comédien a ote ko solo la makambo ya vie de loin na makambo ya ndeko na biso oyo asile ko tika biso na mboka Kinshasa na kombo ya Guy Pablito. Vraiment namoni maman moko azolinga kota maman nazo kocha yo dans quelques minutes ko bangate. Merci Louise Ndona na limito solo la moi muke li solo ya vie de loin aza artiste na biso oto linga ki mingi ya sali ebele na musala na ye ya ki comédien. Alors lelo vie de loin aza gravement malade et ça sous makambo bombati aza vraiment malade mais le but est que le aza malade asala susu musala ti azo sala musala na ye ndinga sala kaka pour nzoto ezana makasi yango bandiko nyonso o boza ko publier photo à vie de loin na ndinga mabe que artiste akufi artiste sali boye vraiment boza na mwa muke luzitu boza na mwa muke respect ya ko publier la suba image ndenge wana ti tant que ça bonne santé na temps normal boza ko sepela na ye lelo omoni a maigrir beaucoup mo publier ba photo o ezanga na sens vraiment surtout bandeko na biso si ya média ba comment condamner biso trop parce que tu linga komona te so monika photo o créer lango buzz mais buzz et ça la ma pending wana ti linga ozo information na source ndenge dino image aluka ba information na source après président Jani Fay so zo kanga na minute yo président vie de loin Maman Bénédicte patienté muke o kota na yo ozokota zalaka wana ozokota président Jani Fay président Devos président Molai en tout cas bosala le nécessaire parce que ezana bandeko o bazolinga basunga bazo ba pété ba kosunga artiste ndenge nini ba kosunga ndenge nini parce que awana Europe mutu moko tazo se présenter pour na vie de loin. Alors bomeka ko manifester soki bokotia kayi batia katama ba 1 euro pour na sauvetage ya artiste et où ça la peut bien. Donc yango na senga na bino au lieu zala et comme trop tard que mudakufi après to comme ça la yango et ça la mabe makasi kayaman na minute yo soki artiste na ndenga za na santé a bien ti il faut to sungaye to pesa ba 1 euro mingi te to za pe belé na Europe ba 1 euro kaka et sunganango et au sunganango parce que bango mo pe bazana batna bango o ba ko sala nécessaire pour makambe kende bien yango wana osenga na président Jani Fay na osenga na président Mimi na osenga Ali Sala Salaski na osenga na président Molai na osenga na président Devos o ba kombo zo elanga na mutunde bango wana vraiment bo sala le nécessaire pour na artiste na bino collègue na bino frère na bino vie de loin lelo aza malade to yebi pété numéro na ya téléphone zo sala et zo sala parce que ba benga kiango na en pleine émission ba benga kiango tout le monde qui zo sala alors beaucoup sala bo sala nécessaire oui Kayaman merci débat pour Namboka oui to sala yango to bandina na oyo après to ke na débat mboka en tout cas limbisa Kayaman na bi ko linga mingi mboka na yo mais to sunga pe aussi ndeko na biso lelo ya ye lobi ko zape ya biso et ça la ka bientôt sungala no pende ko na biso to meka ko pese la eta moi information le quoi tout ça va pande sango ya Congo tout ça ba lion de la presse to meka ko sala le nécessaire que peuple pe ba yoka que ba lion de la presse ba solo la gipe pona ndeko vie de loin po été ya pe bande ko mususu vraiment to sala ngo pe na ndenge ya mabete na ndenga kitoko Kayaman soko po ko to ngo participer il faut kota to sungana to meka na peut-être ba comédien aussi bazola la pongi ba comédien na biso a poto bazola la pongi ba comprendre que o azobela wana zande ko na bango aza artiste na bango biso to komo lobela na place na bango mais za na ngo pe problème te ya na osinga la président Jani Fay bo sala nécessaire bo chata kaye so bo chata kaye
problème ezati ataka 1 euro pamba oyo bandeko batiaka ata 1 euro pamba esunga ta esunga artiste vie de loin et ça la pe malamu mingi yango wana vraiment mingi ya kolobeza nango te nakota mama na biso alingaka kota mama na biso alingaka kota mais namoni esusu te, y a pas de souci o amoni ke akoki kointervenir na masolo ya vie de loin et ça la bien pelé en fumu Léon Maël merci pelé en fumu kitoko merci na sepeli bino bozalaka bo soutenir ka edino image vraiment bo partager la vidéo Jean Poulolo merci Ndo Challenge Loi Manga Mobesu merci Linda Abobo merci Bia Matumwene merci vraiment Nandi Bolanda ngai lisolo na kinoka na komena passe mingi na mi toute sama ki mingi pour na lisolo vie de loin as artiste oyo toyebaki artiste oyo asepel sarabiso vraiment tant toujours ka ba situation oyo azanango que ba poisonna qui est vie de loin na minute azan état mo critique bon tokozanga yepe comme tokozanga été mais nzambe face à la miracle na eboyebi poison ndenge Elia Kanzoto vraiment poison penza et so ba tio poison na nzoto yeba ke nzambe ka ndi suka pour ça la miracle na epoeti makambo kindi bien Jackie de Paris merci vraiment bosala ba prière pour nandi covid de loin toyebi ke zanzela na biso nyonso mais ezana ba moment européen eko pesa mila nanu bongote muto akindi yango wana vraiment na sengi na bandeko nyonso obokola ndangai o boyebi ba artiste na bino muka ba Jani Fay lokola ba vie de loin lokola ba merci Mama Bénédicte nazoko tsayo Mama Bénédicte akota a intervenir monke Mama Bénédicte akota a intervenir monke mais nazomo na yote Mama Bénédicte ozawapi oh là là Mama Bénédicte nazomo na yote nazo comprendre te nazomo na yote nazomona yote fana kotsa yoto sur la mamke nazomona yote merci ba nyonso o bomesana ko landa site na bino ya Panza Sangwa Congo ba nyonso o bolinga ka dino image vraiment taba information boina opesa bino ete ya biso to sosola yango minga kolobeza na ngote na ningana zo kaka moi 10 minutes pour na solo na bino pour nous faire remonter bino moral, pour nous faire remonter bino aussi, mais comment? Quand on savait le moment qui va canisi, tout pense à rappeler Sima. Quand les bossotés n'a tout à la peine à Sima pour l'obito ibi angoti. Babito milengele malamu, zambito ibi mokolote to ibi ngongati. Donc tant tout ça comme milengele, makame se kelango bien. Yango na senga penza na bandiko nyonso o bolinga ke dino image. Na bandiko nyonso o busungaka site na bina Panza Sangwa Congo batulikola ba Patrick Malwa Vengi Global PM Service agence Zaramoko na Château Rouge na 25 rue Léon so tielelo lobozui so kutana ba Claude Lukeba Kweno l'homme de jugement par défaut ba sunga ga dino image so ke dino aleli bango basala le nécessaire pour naïe batuloka ba Jeannette Malangi ici c'est Paris vraiment bo hésiter te bo zala rapenza présente tango di image ça musala bozala kana po bosungaka bomoni côté pembe na ngai pe mabondeli bandi po to na église pembeni do mabondeli bandi déjà vraiment nazo sambela na bango longo odimba merci na sambela na bandi ko ngai longo po prière les kinyo so ngo minga o bezana moté Gisèle Eumba le véritable diamant noir étoile de love 5 étoiles de love Bibiana Strela de Bordeaux Maman Paulina Dimbu, Maman Bouta Bastar, vraiment merci. Nga on a quoi ça donne pourquoi lelo, pe na boutoa lelo et ça bien ngwana. Peut-être ceux qui nzamba sungi na ba 21h to ko ta sous moi live pour tout solo la ka ba réalité pour tout. Vraiment artiste comédien na biso Mama Benitoko, vie de loin aza artiste lokola yo, vie de loin aza ndeko na biso, aza ndeko na bino surtout na Mama Beni azandi kona bino ya musala. Bino bosala le nécessaire aussi pour na
manifester na cas où il y a vidéo à Zalango Nzamba Sunga à reprendre vie na normal vraiment et ça la passe je reste Peugeot merci si je n'anga le zaïka na sur la ka mom qui vit de loin na sur la mom qui vit de loin parce que vit de loin toujours le belé trop bazolo belé na bandenge belé ba publication za ndenge belé photo mususu bozo mona comme le kola makoko photo mususu aza normal mususu akufi mususu akufite donc tout ça wana ba vit de loin ça pe na famille na ye aza na bandeko na ye tango ba publication ya kandengo wana ko boma mutu avant et ça la bien pensate aimer tout merci ça la pena bien te tout baka ko publier pour ça va publication na temps oyo et sengeli tout ça la publication ce qui likambo za na yango te il faut to vérifier bien tout landa penda information na source pour esunga biso parce que Facebook les en invité ça makasi donc il faut tirer kaka photo batno so batali ba pandi sango mutu mso amona ka photo boyi pa memi na ndenge na oh tala kutu photo yango yo tala likamba photo yango na eluka ba makambo beleti nasi na yebi ke nasi boyebi likamba photo ndenge sala et ça la panique na mboka Kinshasa photo kaka moko ya publication moyi akufi ba publier photo na ye et ça la makambo nango alors tant mutu na akufi te to linga ko publier te tout ça ba publication ba fausse publication te yango merci na bandeko nyonso bola nanga na moment oyo eloko nga singa na bino kaka si y a possibilité ya kosunga ndeko lokola zana na bon moyi c'est le moment et puis gouvernement na biso bota la rappel na artiste na bino bota la rappel surtout na éviter na minute likambo ya vina papa na biso ndaye likambo papa ndaye na éviter so ekomi na niveau nini hein likambo papa ndaye wazaki bongo grand joueur ya mboka Congo RDC grand joueur na valeur na niveau na ye bota la état komaki nango bota la souffrance à komaki nango bota la place balali saki na hôpital vraiment c'est regrettable mondialiste wazaki bongo joueur oyo babeta coupe du monde na ba année 69 ou 79 comme ça papa wana aza alinga zanga bo moyi na ye pour na situation kaka ya kozanga mbongo vraiment Congo na biso Congo penza Congo kunzilele hein pichuzai izai Congo na biso penza masakidi hein Congo na biso wana penza joueur otozomona o beti coupe du monde joueur beti coupe du monde mais bota la situation na ye vraiment ça la passe na ba artiste et musicien na biso aussi bandeko na biso penza hein Francis Kabongi Mosakoli Lamine hein ba musicien na biso vraiment ba mbongo na ba musicien na biso kutu ba musicien pe bazana moka ba ta passe lokola biso nyonso to tiena ba musicien te mais ba musicien mbongo pe bazana bango ya pas de souci mais tout ça to tiena no ba to yoka kana mabanga bata mbongo wana to yoka ka Didi Kinwani nani Maboko Banki Grevis Futila Koda Mboka vraiment boutique na bino bena mona mboka eto a son responsabilité ya kosunga papa na biso ndai vraiment c'est regrettable wana bakombo wana natangi yango na ndenga ko cholate po to ebike batu wana ndi bazaka na mbongo tant to mona ba artiste babelela bango to mona ka bazobwaka ba mbongo ba dollar epanzana ka pamba siko pourquoi pas vous penser rappeler msusu na edino image ndenga vandi boy a solo la mboka boka nsilete la moi enveloppe et ça peut bien bile boka ntaka ba artiste et musicien yango ngape na koma nanga musicien na koma musicien fona bando yemba ça pour ça na ngope interdiction za na ngoti oko utano pe mutapuso banini pe koyemba oko za no pe chroniqueur banini pe koyemba oko mno pe chanteur mutu pa peksa muninga pa za na été parce que eza mboka na biso nyonso to botama ba musicien kande bolo bakati batanga caché bomba il faut bimambalo faut biso pe to liat Maboko Banki tete ndai Maboko Banki faut biso pe to liat charmante Chanel biso pe photo liambalo yo na ndenga musique sikoyo to la ça penda siko ke dino image penda basali penda orchestre na bango penza ba Lion de la Presse Musica ba Lion de la Presse Musica to sali penza biso penda to bando beta pe pa jonga PDG jonga faut bongisa biso za jour na biso PDG jonga bongisa biso za jour na biso
na semaine biso to beta même lundi to beta na biso po to yebi ke to yindisa PDG Djonga bongsi la biso jour na biso to ba no beta biso to sangisa na ba sportif ba champion ma gauche faut ba soutenir biso ba judoka tout ba sima na biso ba judoka tout ba sima na biso ba sportif tout ba sima na biso parce que biso to créer biso ba lion de la presse musica PDG Djonga bongsi la biso jour na semaine ndongo tsaka ndenge bandeko babetaka vendredi samedi dimanche biso pesa biso ata jeudi tokoya kobeta miziki wana parce que tomona Kadil mwana mokonzi grande puissance mwana mokonzi grande puissance Kadil eloko epesanga kanda na bato na biso oyo toyebi ke baza bata mbongo ya mboka Congo wana bato tobengaka loka batete ndai maboko banki bato tobetaka tobengaka lokola ya Willy Musheni koda mboka bato tobengaka lokola Chacho Mbala Kashoki bato tobengaka lokola ba Didi Kinwani basa ebele mais tomona bambongo na bango bakabango kapa ba musicien biso ba oyo ba chroniqueur ba journaliste toliaka na biso ngoti yango ngapi na zokoma na osala orchestre nanga po maboko banki bafutaka pe biso na osala orchestre nanga na kati ya ba lion de la presse ba mise baza sorte na sorte na yebisi bino boza surpris to relaxa bino pena ke ba talent caché o ebombama e obima alors maboko banki tete ndai ya Willy Musheni koda mboka na yebisi bino bo préparer mbalo yo ba artiste na bino bo pesa ba mbongo faut ba chômer na momuki biso nde photo lia ba mbongo wana yango merci ndule kufa nango wa champion ndule kufa mais champion ndule kufa mais baninga musuba olia ta mwanda mundambo wana ndeka noko lia salia mwandambo wana ndenge ka email lia salia mwandambo wana ndenge kaka batiti na balia ka mwandambo wana to lia ka atanda mona biso no to kotaka na kati ya makambango hors ta vie merci vraiment na kobi nanga na suka juste nanga na solo la ki mingi pour la vie de loin pour la situation à vie de loin asa pena gravement malade mais ils ont la publication mususu qui a kufi na été asa pena gravement malade on est soit moni a PCP numéro na ye mais bon ba numéro na ye to lukata Janify to lukata ba artiste comme les autres ça la bona poto awa ba mi copier ça sur numéro na ye to marqué en haut pour bilomo bobenga boye ba état santé na ye parce que jusqu'aujourd'hui numéro na ye ezoleka ils ont marché nango mais car ba artiste comédien merci venanga Paul Bazakana, merci 5 étoiles de love, merci les véritables diamants noirs José Leumba, merci Bibiana Strela, merci Edgar Mokonzi Visionus TV, merci Kadil Mwana Mokonzi grande puissance, merci Karikaya femme d'affaires, merci Baino so Obosunga pendant ça vraiment faut vous partager vous s'abonner surtout massivement na chaîne Nabina pendant Sangwa Congo vraiment ngana bino mbalasima merci bana yolo nyonso bana yolo mbalo to photo lobela rapé ba ekoloté to lobela rapé ba source pona moni bana yolo baza pena na nguya ya kosunga ndeko na bango edino image bana yolo bosunga ndeko edino mbalo bila photo zonga na source to la kisa sikoyo eza na ngote ke yo to kabolite photo ye ba rapé place ni muta utati mwana yolo nyonso aza mwana yolo vraiment na pesi bino mbote place bozali kalate donc photo zongela ka source merci Blanchard Kabanga merci boza toujours connecté Blanchard na Panda Sangwa Congo ciao Jeannette Malangi.